ezui Congo mboka ya makambo, Congo mboka oyo ya bilaka, Congo mboka etonda nkita, Congo mboka oyo ezala bato ya mayele kasi mawa. Po Congo bato tu babeli maboma. Congo mboka oyo ezala nyonso bandeko yanga. Bozwi bato ya mayele, bato bayebi minoko. Talaka tito zala ba sava ya minene na mboka oyo basala mama minene. Sur la bilatanga ta 5 savants nyonso baka ba congolais. Mais Congo lokuta nde libabe yako. Congo bayebi nzambe te pe bayebi valeur ya mboka la bango te. Po ba congolais ceux qui bayeba ki valeur ya Congo. Mais lelo ndenge na zo biso bo tout congolais za libanda. Mais lelo ndenge tolo babo congolais no asimi muni pangola, asimi mopanga, asimi nini, abito zo landa Félix Mbangu na Kabila babima na mboka oyo. Po bango nde ba diabulu ya Congo. Mais congolais vous les obéta tozindi cop moyena ke na Congo cop ezalaka. Cop ni ezalaka na Congo. Soki kutu misala ekufa. Boye bisanga cop ni ezala Congo. Cop etikala ka moko ya miyibi. Et puis so moni bakangi moyibi neti kuluna oya Glodio babuka ki likolo. Eza po abimisela ki policier li sheti alinga kata policier po bana basala mo kindokile ba bikisaka te. Mais bakuluna bayibaka la ba vie. Bakuluna bayibaka pe ba kwa réel. Bakuluna wana basangana pe na ba policier mususu batindi kaka bango ke kende sala boye omona ka ba petit balimwe la police ya kate ata mobengi bango. Pona nini mboka o etoni nkita mboko ezala biloko ngale en tout cas lelo oseya ko simba moto nyonso ya mabe lelo oseya ko panza mutu nyonso ya mabe lelo oseya ko chaye musape na liso aganga ai ezui likambo la moto te ezui partout dans le monde ezui ekokota bisika nyonso oyo bato mabe baza ko to dénoncer bango pamba te Congo lokuta oyo ezosalama lelo toyebi kombo tokopesa moto na yebi te soki communauté ko sepela po biso lokola to tambolaka na sembo pe vérité chaîne ezo bondisa mais bande kolanga bolanda kaka minoko bato baoloba bino ba Congomani biso ba Congolais to yebani soki muswahili aza Congolais zo ba lingala to comprendre que oyo aza Congolais soki muluba zo ba lingala to comprendre que oyo aza Congolais. Soki Mukongo azolo balingala to comprendre au Congolais. Soki Mongala azolo balingala to comprendre que au Congolais. Soki pe Kinois azolo balingala to. Mais soki eza bato bakuya. Ba yekola la bango ba langue na biso. Po biso to ke la bamboka ba paya komila kisa mais po yekola monoko jamais. Mais bango basala ke fort. Ya ko se familiariser la biso ba yeba monoko. Landelanga bato. Est-ce que bato baba soldat congolais? Ah Félix. Beaucoup ma biso bonene. Kabuya l'homme puissant. Marqué. F3 à Oyoka. Awa, on senti. On fait mission.
Jeng la zo tourner. Donc faut vraiment matoy. Merci la bino batumoso li baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branchement ko to tchano océan du Congo National Libération et pai oyo to conscientisaka et pai oyo to li ko mobiliser et pai oyo to li ko sala éveil patriotique et c'est ko to analysaka ensemble et ce ko to tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu et ce ko to ko sala mosala ya Jean-Baptiste et ce ko to telema lokwa basinzeli pola ko beta ko ba ete tango ezali mabe peuple congolais lata mola to moitumba o mundele kolo wayo et sika oyo to kundola katango nyoso maloba yanko ko na biso les laboureurs oyo aloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer passe et pas autre téléma ferme et fidèle pour la cause de la Seko et République démocratique du Congo. Merci encore une fois ma fidèle abonné la biso continuer pour s'abonner massivement beaucoup za la kabongo de cité penabilo batu bozo kalibakwa pour l'émission du début jusqu'à la fin pour liker pour partager pour tout commentaire bah si je suis pas jamais tikanzambe alola apambola. Merci encore une fois la maman Emilie Nzemba 12 pepele ambetolo ye azali bongo maman pe atie maboko na ye pour la soutenir combat ya République démocratique du Congo le combat ya solo. Merci encore une fois maman missionnaire maman Odette tika nzambe alola za na yo maman nzamba ko simba yo Bible le biso ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais et sengeli guerrier kasi Jova Rafa ko kota likambo na lolenge moko na maman na Suisse kuna nzamba lola ko kota likambo la bilo babeli iso oyo bo soutenaka océan de la presse congolaise n'équipe na mobimba o bozali ko soutenir Océan du Congo pe kombo to bundaka la ba Bruno Mimbenga la ba Josué bozali côté matango nyoso la kosunga biso la ba mai tika nzambe alola mona bino ange puissant de l'Éternel a campo tout autour na bino pour la protéger bino na basi na bana bino na mibai na bino na bana bino pena ba famille na bino ba ko participer boko za la mutu kasi bukila te maladie ko ya po ezanzo to kasi lo biko ko telema ko ite biso to zo croire na médecin par excellence oya kota kalikambo ya moto avocat na biso na bino ye azali yango nde to tombola ka miso epai na ye pona kosunga biso yango la bino nyonso na yembeli bino lo yembe oyo po ete lelo bozala nango babeli nyonso pe bato bolandaka biso pe bato bosungaka biso na bwaki miso na ngai epai na yo nakozwa lisungi ya pasi na nga ekouta wapi epai na yo kolo yambanga kolo nanga yengisa mwinda na yo na motema na ngai ngai na bila seko ekulusu kino ngai nakoma nalola moninga tala ngolu oyo eyeli biso na nzela ya Yesu Masiya o tala ngolu oyo ndeko nanga ngengisa mwinda na yo na motema na okolola ngai na bila seko ekulusu kino ngai nakoma nalola ndeko la ngai ata pasi eleki minyoko yango yo ata pasi eleki minyoko yango yo ngai nayebisi yo kobangaka te po ye nde azali nzela solo pe bomo yonde bomo yonde elikya nanga nafukameli yo yawe yokalibo ndeli nanga yonde bomo yonde elikya nanga nafukameli yo yawe yokalibo ndeli nanga nzambe wana za na bino mama Odette ba mama missionnaire nzamba simba yo mama Celestina asimba yo papa Michaela asimba yo la Chabienne asimba yo de Bruno mona mère asimba bino nyonso balandi océan du Congo bino oyo pena no bolanda océan du Congo te soki lelo zuli baku sabone ndeko na ngai
tala émission du début jusqu'à la fin nzamba kozanga te ko pambola bino mana nangala kunya dolanga nzamba pambola ndeko langa la gemena pambola pe bino bakino bozala njili na kingasani partout bozo benga biso que Dieu bénisse la République démocratique du Congo nzamba pambola bato nyonso tozotambala bango longo équipe technique mobimba apambola kilame nzamba pambola mama na joli na suisse mama loboko la nzambe la ngoyeza likono ndenge zotambola mama odeti ndenge zotambola na bakoko lumumba que Dieu soit loué a uti la maladie makasi kasabiki na lobaki noko problème nini menangonu na nzambe lelo atelemitika nzamba pambola nita babai fokuyo moto na bana ngana bakoko la nzamba za na bino na lobi nzambe ya lola akotika ba oya yete nzambe ya lola akotambola na ba oya ye Charlie Chobo nzambe ya lola akotambola na ba oya ye Daniel Ngenda nzambe ya lola akotambola na ba oye papa mapasa akotambola na biso pona mosala o tozali kosala soko zotambola na sembo ndeko langa bakobundisa yo guerre fo ezala kasi yo okobika yango na lobi babeli nyonso tokoma na kopesa yako la biso na bato nyonso bakufeli na mokolo malelo bato pe bakufelaki lokola moninga na ngai Rose Maindo wala bakufelaki bongo ya na bango na banze mokonza mposo moye tango mosusu pe bembe kobima soki nzama pesi biso makasi tokocha bilili biso pe tozaki na matanga na ebite kabu ya l'homme puissant est-ce que image ya bokako ezali ya papa la biso po ete tikilo lelo bazali kosenga te soki ezali la kosepela boche la libota pe na pesi bongo yako na libota ya artiste Ferregola Josie de Nyon Seni Kabolonina moto ya yambo akufela kibongo ya na ye wazali ya na biso nyonso anigola grande sœur propre format ko ya na matanga tezaka ba difficulté ba mvula pe ba makambu mais on est ensemble ce qui nous va permettre tokozala ta l'enterrement tokozala ta la veillée pour la kolela la libota ya Josie de Nyon c'est Ferregola Nika Bolonina Bolonina yako na libota na yo moto ya yambo ya musique congolaise que Dieu soit loué apambola yo oyei boyei malamu na se mvula c'est la bénédiction malgré tout matanga malgré tout kolela malgré ba difficulté mais tika mabele ya bakoko la yo e ya mayo bongo na bolingo pe bakongo mani nyonso o bazalaki nzambe apambola bango azala na bino bolela la kimia bosala makambo ya tina te po ete tobotamaki tokozonga bongo putulu encore une fois yako na libota ya Ferregola pe ya baninga nyonso yango océan du Congo lobi na ba oyi banso ba o baza musika ba oto yebi na ba oto yebite na mabote nyonso zolela tozui minute yoko ya silence. Merci encore une fois na Kabouya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne motonde moto za motote Kabouya l'homme puissant motonde nzambe mais yoza moto poete okela mine lili ya nzambe po sala kamusala oyo monani ba peuple congolais ezande likambo mabele sangwema likambo mabele sangwema kila me plus 49 mokile lo connaît fa pekato bokula kalo sako nzakomba folange itungia nzakomba folange itungia bokula kaboka nzakomba folange itungia bokula kaikala nzakomba folange itungia lelo tokomi wapi lelo tosuki wapi tango tokoloba bokolukela biso kufa bokolobela biso makama longo banite eloko mususu ngala zo sepela pona moni ete océan de la presse bato bayike balingi pambate soki bolingaki ngai te mais mabanga mususu bopesaka bato bopesaka ngala tina po bolingaka ngai encore une fois merci na bino po ete sengeli bilo bato boboza la baike po ete bosoka libungu tulu nzambe ayusaka bilo so lelo tosuki wapi FARDC repoussé FARDC beti FARDC bravo FARDC mais biso to bundara contre banane bato to so bundela bango bazolo ba mangala biso beto lo ba mangala yango lo moni communauté internationale za difficulté au côté likamba Congo. Moi j'ai compris ça les longtemps to sali thématique total ba M23 total ba congolais total ba M23 total ba congolais to zui critique to lobité to condamner bango te parce que ba yebi ke bato la bato ba koyeba bango na lokota la bango batela ngaba ba M23 ba lo balingala ba yena ngaba ba Congo mali ba lo balingala confusion. C'est quoi qui est M23 qui est congolais bango ba yebi te so ba kotela nani yango moli ba lo ba ke ba congolais ba bunda contre ba congolais parce que bazo ba ko détecter te ba nani nde bato bazo commander te yango politique no lelo ba ko kate ko condamner Kagame parce que ba ko bimisa Kagame ndenge ni yenda sa sima M23 parce que na zongeli bino selo ko ata bobo ya kango accord ya Kabila na batu na ye bota M23 oyo Roger Lumbala zaka la kati Roger Lumbala azalaka na kati ya M23 qui est congolais azaka pe la chaîne na
Na ebite ce péché là quand même. Roger Lumbal azaka la kata M23. Oye bendela kay makam na passeport na nani. Lelo oyo baya ko bimisa lisusu un Congolais na kata M23. C'est quoi M23 c'est l'armée congolaise de. Tout son nom le quoi battre maye. Qui trompe qui? Lelo to e comment sous l'homme de crash. Abimi lisusu ko ça la biso théâtre. Ye oya bomisa batu. Ye oya sala ba mission ya makasi. Ye oya vandaki na Sénat sans ko sala eloko. Yo azongi lisusu. Donc bazali ko préparer batu la bango pona kotindika kotali sa Félix ke wambola liwe we mongola ngakie. Ngonga ngilele. Ngonga ngilele. Ngonga ngilele. Ngonga ngilele. Ngonga ngoyo yangoyo. Tango yako boma yangoyo. Tango yako futisa yangoyo. Tango yako sasa yangoyo. Botikanga na loba yo. Eloko ebomi Kongo elokuta. Eloko ebomi Kongo emiyibi. Tika to loba yo. Le lobo yebisa ngai. Félix ya sola zaga eli. Le loto loba ya solo Félix eli de la République démocratique du Congo massivement. Le lobo koyebisa ngai Félix azoko kate ko détecter M23. Azoko kate ko détecter l'armée congolaise. Muteleka na lobi. Nako boma bango. Lelo na buki bango. To landi bango kotoyo. Bakozwa oyo. Kongola lo bakabongo. Ata Kongolo afai na poto mvula la mvula. Aksana ye ekolobama. Na tshela kabila kutu video ya mwana ya pire nga moko na poto. Oto la kisaka ye lingala. Azoke le ko filmer quand même boyoka ki akisana ye. Donc tellement lingaliste c'est ça la kati na ye. Il est lingala né en France mais ye moko aza lingala malgré to coaché mais à lobby et bongo yo grandi soldat aloba lingala ya boy. Mes frères et sœurs congolais, nos compatriotes, toyoka souci ya mboka la biso. Toyoka souci ya mboka la biso. Allez-y comprendre nomination à Félix, hein? À nommer bas civil, à nommer bas mort. Et Félix a son le bezala qui erreur. Ya mwana mwasi wana za protocole na yo atangaki. Ce que mwana mwasi la sala qui erreur. Ya kotanga muto akufa depuis ba nommer ye. Ba sala le mwana mwasi la ni. Ba sala mwana mwasi la ni. Bande konanga. Toza na posa et recrutement à l'armée na biso. Ba soldat na biso bazali bazo dénoncer makambo ezo salama. Ba soldat na biso bazali bazako dénoncer makambo ezo salama. Peuple congolais. To kufali wa kapwepwete. Kapwepwe la muka atala bato basali matanga. Mama atika soni balingi bakumba yo na lilita. Solo koboma nzoto po soni eloko mabe. Soni akapwepwe akufa. Kapwe papa la muka eto tume libulu bako kende boko ya kopikola kapwe ti kapwe pa kufandeke ba Congolais bon kufalele na yebite bato nda misolo bato ndi kita pe ba bebi si biso moto tondi makabe bindimela sans toutefois to critiquer na simana yango to ko bala ko critiquer to bekano ko landa ndekolanga ni nyameka ko sala ko thématique moi vidéo na yemoke la kataki. Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs? Pourquoi
l'Italien n'a pas honte d'embaucher des Italiens? Pourquoi le Chinois n'a pas honte d'embaucher des Chinois pour les postes importants, pour les make jobs? Bien sûr qu'il va faire appel aux Noirs. Mais nous, les Noirs, nous avons une entreprise, nous préférons engager les autres. Ou alors nous, les Noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres, en sorte que notre dollar reste seulement 3 heures, statistiquement parlant, dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. J'ai échangé dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Pourquoi? Parce que le Vietnamien, il sait qu'il doit consommer chez un compatriote, ne serait-ce que pour le rapprochement culturel, ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments à la pharmacie du Vietnamien. Généralement, quand on fait ça, soit c'est par inconscience identitaire, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'économie coopérative. Nous devons faire en sorte que notre argent reste dans notre communauté. Ou alors, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire. Je demande à Winnie de me faire un gros plan. Pendant la période de l'esclavage et pendant la période de la colonisation, on nous a instillé la jalousie. On nous a appris à détester ceux d'entre nous qui réussissent, en sorte que quand quelqu'un est en train de réussir, nous allons tout faire pour l'empêcher de réussir, car nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça, les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Ne soyons pas étonnés que lorsque les politiciens vont considérer les enjeux communautaires, ils vont considérer les intérêts des Juifs, ils vont considérer les intérêts des Chinois qui sont arrivés longtemps après nous dans nos pays d'accueil, mais quant aux Noirs, ils disent, écoutez, ceux-là, ils n'ont pas de conscience identitaire, ils ne comprennent pas le principe de l'économie coopérative, on s'en fout. Nous avons notre responsabilité là-dedans. 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là, quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont 2 vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que Noirs au bas de l'échelle. Peuple congolais, tous un problème au Bélé. Il y a écoute. Mokolo Congolais koyoka. Bo solo. Pas saleli. De kolanga Congo epiki. Lelo. Ndenge toza boye. Milelo na milelo. Milelo na milelo. Négociation ezotoka. Basengi na Félix aya ko démentir que guerre ezali entre M23 la ba Congolais. Parce que bango balobi boy. Comment voulez-vous awa bino bozo ba ke ba Congolais baza ko attaquer? Mais kuna ba tuna bino bazo ke le ko négocier. Que balingi cesser les faits.
mais ba Rwandais balobi na bango ke ba pesa bango portion ya mabele ndenge bazo mini to tshano vagabond Rwandais oyo botika kaina nini na kacha parlement lo barape biloko banyako kabolo eh la député la biso boalo coûter mais ka ko finga babundo ba mère bato mais Moïse Nyarunga bazo lo bala kacha parlement congolais tshena tuloka. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Biloko musundere to salaka ezalaka biso mokonde batu tozo bima babolole na fasa mokili po bandi melanga na yo ke Rwanda nde zo sala biso mabe fo Moïse Nyarunga ba telema na parlement. Il faut Moïse Nyarunga baloba tate boko pesa émotion te parce qu'il est rwandais ya finga bino a finga biso mutu lokola Azarias Roubert akoki koloba te na parlement akomaki congolais pa kota la kati ya parlement congolais na ndanga nini na mécanisme nini commissaire député place au biso tozo loba makamba mboka la biso place au tozo wanga pona vérité moko boy place au sengeli to loba pona ngeni to ba stratégie un étranger rwandais o azo menacer biso akomi wala ndenge li petit le lo avanjwa lelo oyo na lobaka na bino depuis 2019 que les politiciens congolais ba l'habiter bakosala biso nyoka ti bakosani bakofanda lisanga lelo bomoni to bomoni te bokobete soki atembela au séance de la presse congolaise bolukelanga badébat inutile Fali aza mutu lokola nga, moi j'ai besoin de Fali. Fali n'a pas besoin de moi. Non plus faire. Nga nana posa la bango. Pour la côté de sa bango vérité. Pour yebi sa bango ni ne senge basa na mboka. Fali a besoin de ngata. Na bisika Fali naza lokola Fali. Na bisika faire naza lokola faire. Bino bolingaka bafali ya kobatama nga nasepelaka na bango ouvertement mais bino bolingaka bango ya kobatama na bandako ya bino banzembo ya bango bokobinaka nde tomona ye général wana okobomanga pamba bobina yango somo me ngai nalingaka bango mpo babandeko nanga bakongole il faut mboka ekeye liboso mais nemo bayeba que nous avons un Dieu. Bato à gauche bazali, bato à droite bazali, mais toi binemite. Ça n'a coûté un homme à gauche, force n'a rien à dominer. Mais il y a dominé ngate. Problème toza nango. Ezali problème yangai na yoto prendre conscience pour défendre la nation congolaise et non les individus. Ezanga na yo tozo makasi ya kobundela Congo o ezokende petit à petit. Au Congo, ils ont fait la mensonge. Au Congolais, le lac comme une tournée. Bah, étudiant va prendre conscience. Tout soleil, tout zone à place au présent. Il y a bateau, bateau, pour bateau négocier là-bas. C'est sur les Congolais. La carte à M20. C'est sur les Congolais. Bah, auto négocier là-bas. C'est sur les étrangers, c'est sur les Congolais. Oh, bateau l'ingale la M23, bah, ça va pas poste. C'est sur nos frères congolais. Oh, bateau qu'on s'imposer sur eux. Oh, bah, qu'on imposer Félix. C'est sur nos frères congolais. Oh, bateau la M23. Bah, ça la paix à Diana Congo. Boyebi pe bango, mais ce sont les assassins. Oh, le lot tout politicien. Na simbi dans wana. Tozo ke nol karabetidia. Na kozo nga place la po yango pene la wosu ki sela. Les étudiants congolais, bravo. Parce que toloba ki makambo to ke nango malé madem. Nga na lingi te to sangana. Te. To sangana so les apola nzambe. To kelene to kende bo. Mais ça cause vraie ya libération. Donc
On a vu le roi Falier. Tokei. Mais tu dis à la Bible, c'est ton la tête. Tokei. Mais Mbosso a sakai na biso. Donc quoi Mbosso? Makamba mboka ya bien lingite. Mbosso na simbele vie kalate. Ko de la ba dossier na wa Mbosso. Ah pépé, là ba dossier na opération na ko tola yo kalate. Yo ko moni mboka ya yo. Samedi ngapela bazala marché là. Tout chalo beti dia. Ndeni kaki. La patrie ou la mort. Trop c'est trop. Fini les négociations. Mbosso akoti bato la kati alalisi bango mpongi. Mbosso betide ba ya samedi biso beto ya samedi. Cette fois-ci to ya poto le côté. Il faut qui m'a parlé du peuple. Pobilo bo sakala biso pya makasi. Bravo la Denis c'est ça. C'est ça qu'on s'alaka bien. Na banzi siko tam sona roluka parce que on s'alaka bien. On s'alaka muto la bande ko linga makasi. O yaka la discours qui toko mais mabeka pour que les s'associer la bakamili. Mais aujourd'hui tu as compris quand même quelque chose. Vous la zone modio la zaki. Yango biso to linga la repentance. Nzamba lo boko itelema. Bravo Denis c'est ça. Tout le monde nini asalaki yepe na parlement. Moi je suis pas au pouvoir, moi je suis dans l'opposition. Non, 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 moi c'est le Congo. C'est à l'opposition. On va chercher. Et ça, là, les députés conscients, oye bakendaki baza bapetelo babi photo zonga tout ça nation. Mais Mbosso comme comment na place na le quoi ba Rwandais baza likolo na bango. Ba Rwandais bazo kamba bango. Il faut bango ba batela nde Félix. Mais ba batela mboka te. Il faut bango. Baza la place wana pona ko détruire nation congolaise. Nde Mbosso mi moni kitu wala bokonzi ya kosenza te mabunda zaki wala. Oye batu bonyo bafanda la kitu wala Mbosso. Yo za sansa ko yeba makambo malamu koleka biso. Po yo sali na tanga ba flama na tanga Mobutu na tanga Kabila le père na tanga Kabila fils na tanga Tshisekedi. Oyebi l'époque ba kasafu poza gila ba lumumbo oyebi makambo esalama na mboka. Mais comment yo zo kokate ko mona ke eloko oyo ko komela o lobby ko kute pe vite amso ya na bana na makambo yo zo sala. Na ba député ozo finga bango zo kipe le souste de obosa na musala oyo ko sala. Bon voter ba loi eloko moko te. Bon sala makamu eloko moko te. Mabe ya ba député soki baza ya côté la bilo bilo bozaka ko côté la bango. Siko yo musala ni yo ko fanda la Mbosso biso to biso poto longola. Loko la peuple ne mutafuta ki samedi biso la betidia to kulia wana. Samedi to osala la betidia. Fait faut bana la paye de peuple kango posa biloko ya bilote ya Mobutu loko Mobutu ko fa biloko le tout fait tumbama. Po bo saka na biso. Ta ombo kezo zika ba obakisela bilo bambongo. Po bosana ngoni. Ta ombo kezo kufa bateki bakanyoso. Oh. Bakatu soldat bengi ngala bima moseya. Ezaka kako bakatu o monyezala nyoso bateka bozela ka bokomola. Moi mobalo loko eko sala mboka o. Mais ça c'est quoi ça? Félix Otongite, Obongisite, Bilaka la Bilaka, mais Biloko yo kutaki tout aux autres kayango. Mais oh, ils ont problème ni. Oh, ils ont problème ni. Ata buloji yango, ata muhongo, ata chanda yango. Mais tango pour ça, les comme faut okanisa. Que yo bundaki na libanda. En tout cas, Kabouya l'homme puissant, boz à l'attentif, boche la ngata maloba Félix. Oh ya loba ki ba garçon la basoyoka. Nzembo la bango teta mse basi ba tchana na YouTube. Mais la ngika dobi na bango, bosse nselanga 50 ça ta 50 fois. Tchana na ngoto. Mutu aza konyoko la mboka, aza koyiba ekolo, to lobate. Soko lobi babi outrage au chef de l'État. Na maloba Félix.
Félix Maloba oyo to bombeli yango yo to kozongisela ngo yo na bopoza na oboyoka le bokoyoka la parce que baza ko guider pour la mindele mais biso ba ko guider pour la mindele te tolobi bokano elenge etumbelenge o bino bokanise kozala mususu o bino bokanise kozala mususu o biso pe to kobima nango na nzambe kozala mususu. Alors bravo encore une fois na bandeko la biso na acte bosalaki de côté à ma pasteur mususu kabo lo msachira na denese c'est pas ça mbata wana to eza yana Omoni Congo. Bon ça la base na Congo. Congolais na tuo. OK. C'est pas laïque. C'est pas laïque. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous faites ça rapport mais vous ça va bloquer. Mais on fait ça message. On va péter joana. Oh péter. Oh ça soirée boy. Lobby lelo. Esili. Oh tout nanga lo tanga lo. Mais yo ka esili. Do dialogue. Oh tika aussi ma. OK c'est Toyoko dialoguer to pesa on message yo te toyoko dialoguer te yo kanga munoko na yo kolobelo moko te OK mettre la mobo ça to lande partout hein to akele soirée te mayo yo to Orlando était partout ça na makamno sala a éviter ngo parce yo ozala te tu ozala te a éviter afanda to patrouiller pour toi lelo Denis le Asa bonne santé. Azonga parler ala bala bela kumbalia. Eza ko yinda. Ouais. Ouais. Ozo oloba. Ouais. Ouais. T'inquiète pas. Sera bouger on y attire. Ouais. On te pas aussi ma t'inquiète pas. Ouais. Ah, bah, bleu roté, ça allait avoir. Ouais. Lumba, trop tard, la estrani a orbimé là. La kita, azobanga, azozalume lumbe na yoana. C'est mon ancien ma santi, fallait l'aura de Niles. Mais oui. National film pornographique. Oh, on a une chance, yo, de Niles au biki, yo. Attends, la télé, le tir aux à porte, qu'on a zonga, je te jure, tu fouiller bouton le lot, non, pas carrément. Activité, tir aux zonga, non, il doit y avoir mal, qui n'ont pas de gars, ah oui, on a belle la pamba. Il faut le faire direct. C'est direct. On veut déclarer chaque jour l'indépendance avant. Et puis avant qu'il y ait un message pour les Congolais. Nani? Na déclaré l'indépendance c'est pas Congo. Ah, pour moi dans cette caméra on va se battre makambu. Ah, tu rambo moi puis le là. Ah. Bah oui. Tikaye. Non mais pour la peuple congolais, la résistance. D'autres la caméra peut sa message. D'autres peut sa message. C'est là. Peut sa message. Après ça mais pour un combattant. Sa message. D'autres vidéos après sa message. Ma vidéo après sa message. Bon. Après sa message pour menacer. Après sa message à Congolais. Boyoka. Parce que yo ça la fois c'est plus écouté. Et l'Européen m'a bien le bio en athée, il a dit que tu prends des concerts dans Mboka et que Mboka n'a pas bon rapito tika ba infiltration, tout tika au peut pouvoir peine n'importe. Donc en bref, tout est lié. Yo place sur la c'est là l'inateur ko malumbe on matcha makila ba mafuta ba parce que yo bano bomba je suis là azoloba azopesa message
peuple à se retrouver, à pouvoir la souffrance du peuple. Et qui sont validés l'opinion, tout fait passer le message, on a pu permettre au peuple à favoriser le pouvoir. Mais s'il y a des reproches à faire, on les fait. S'il y a des procès à donner, on donne parce que tout ça, on a en danger. Mais c'est bon, ok, merci. Aïssa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au moins, Moutoua là. Au moins, Moutoua là. À Panza Moutoua là. Tika. Tika Kendo. Oh, Babin, Babin. Cobra, Cobra. Tika maman, on a voté. Allez-y, 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 allez-y. C'est bon. Allez-y. Donc combat au bord combat. Carabino va combattre, va combattre sur bord au Pekisa. Tant que le combat est infiltré, bon dit matin. Vous comprenez? Tu es encore église. Au monio on solo. Toquez l'église. Oh. Il y a besoin qu'il y ait des choses qui sont là. Pour éviter des problèmes. Mais maestro, soit Kitty a regretté. Soit Kitty a regretté. Akenda. 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 Boy bisa Akenda. Nzela na Akenda. Yakende biso tozala. Tozala awa. Si qu'il te revient, biso siko tozala. C'est bon. Donc on a yoki biso malati kite ba yoki no vérifier. Pasi pe mawa lokwa to sima kama za ba pasteur tala ba pasteur a Congo lokuta bino mo botala makambo ba uti ko sala dimanche e bon mo botala
mais lobi la tongo toko yoka chebolo ko shela tala mibio yo likolo mbongo bakabwani église ekoma ya nzambe te église eza ya bato wana ndeko andeko langa il y a des rebelles na kati ya Sénat il y a des rebelles na kati ya ba député national c'est qu'on est toujours ça la biso la bino parce que bango nde bazo favoriser bakufa o nyonso bazo mona bango nde bato ba osala biso mabe nyonso bazo mona c'est qu'on nini to ko sala biso la bino pour likambo o esila esengeli bo soutenir biso pour les tomba o tozo ki ko fondela mboka esengeli bo soutenir biso information et comme la bande ko la biso manque ya lotiliki bato bazo landa TV le société. Et puis le coup de tellement comme belé, tu vas perdre confiance dans les gens. Mais ndambo bazo que la biso bande pour soutenir biso to komesika. La bande bo moni lelo ki chasse ningani. Ki chasse lelo ningani ba marche. Mais est-ce qu'on a biso les amis de Bruno Mimbenga, les mouvements citoyens Salumumba, Fondation Océan du Congo, Bobo Moulele, na banzi mokolo malobi bokolanda biso tozali invité na Russie tokoza bongo na bakambi ekolo na pays du peuple pour la kosola na makambo na biso la Poutine ni ne sengeli to sala bani mobembo la tolanda ki yango récupération politique mais lokola bakolo eloko bazalaka bakolo nzamba lobi bana wana nde bato bachaka mutu bana wana bato basala makambo ya kafu bokoyo kotinda bango te e bango moko bakambi ya Russie babengi pe batindi invitation balobi bino esengeli bozala parce que sans bino tokoyoka la te na gouvernement congolais parce que tokomona bango baza bato ya lokuta bayiba eloko bino moko bobandaki yango Poutine azo reconnaître bino to ya lobi tokosola bande kolanga pe bokoyeba kasi yango tolobi yo muto finga kabiso tala musala tokosela yo na tata na ona bana na yo po ete yo lobozo ngala mboko za mala poso ubeli kula na mikila poto 50 ans tikino lelo musala ya malonga te bako futo eloko te me ngai na Bruno Mimbenga na Josué toko mikaba lokola mbeka ya okele kokota ka bisika o bato biso bakokoma te me yo musala ozuka ya kofinga biso la tango betela biso ta maboko to osambela kata nzambolo bakebana oyo nzambe batela bango maladi te ndenge mama Samuel salaka ndenge ba mama na biso misusu bako sala kasi yo telemika la kofinga biso kasi tala musala munene biso to osela so to ki bato musume to zuba visa to ki resi po bande ko musuba biba mère bolo bakaka to zo visa to ki biso bite to swana ba onembo ke bikati soki la saki loko ayo menga na Bruno lelo bomo na biso to beti pe bino maboko ko tabiso na Russie po ba ko sepela biso le tumba la biso yango moni ba bengi biso mokolo ya lobi to ko sala bato kula to ko sola pe boko mona na bilili pe te kabuya ko sala chantra kala makudinga pa ko sala kasi yo Congolais ya bolema tango ya liwana ekoki po ete biso to ko tika te to ko détecter bino bato ya mabe oyo ko sala ya solo moko la biso za menacé par ba Rwandais mais il y a des Congolais collabo au bazar na M23 l'accord au Kabila signaki. Alors na Félix na Kabila baza na droité ya ko bika tango molai na kati ya République démocratique du Congo poto zo solution soki to kozongisa bango bakozonga kana sima lokwa ba citoyen o baye ndenge biso pe tokela kala mboka bapaya osengi ta muso bapimeli yo osengi mala motoba bapimeli yo ya zomi ta muso yokozwa epa na biso pe kozala bongo tokokanga biloko ya biso kasi mikolo oyo Uganda ni bongamaka olongola kati ya République démocratique du Congo yo pe Burundi bongamaka obimala kati ya République démocratique du Congo ko ambassade wala babale tokobikisa yango te nde na sima tokoya kosimba ambassade ya Kenya po bino na mboka na biso bozwi ba banque nyonso ekoma ya bino ba réseaux sociaux nyonso ya bino de Congolais ata na banque moko te ezaka yayi azata na réseaux sociaux moko te yayi ndetala bokanga la biso noki pour la nini boko contrôler ba appel entrant sortant boko contrôler monsieur na ba Congolais moye Congolais bika malamu ezata yango to lobi eloko wana il faut sila la Congo kasi po sila malamu ngai na yo to simba le boko po ete toketa etumba ya Congo c'est la fierté ba politique bazate po ete bazali ko ya pour la Congo kasi ngana au peuple congolais to zonyo kwa o banda ko la biso ekotanga on a si envula tozali banda lokwa bato bako betela mbula na barabara ngai na yo oto konyo ko malipe alite to la mukila ntongo mbela ko liate mais bango basi ba déjeuner yo mili ko bosana yo ebi ate loko moko te ya kombo charcuterie yo ebi ate loko moko te ya kombo bolei malamu yo zakaka un coup une flamme telema na tango nyoso baninga ba kosala ba manifestation eza la colère te ya samedi bino no sobo attaquer na betidia oyo ko ya Denis Sanga biso sotokei oyo ko ya Martin Fayulu Madidi biso sotokei oyo ko ya nouvelle là biso sotokei oyo pezo ya ba Congolais conscients le cola océan de la presse congolaise la fondation d'ailleurs les amis de Bruno Mimbenga mouvement citoyen Josué Lumumba boya pambate biso to ko kala nzela pour la violence to ko kala nzela pour la violence
pe soki tokobima tokoyebisa biloko yango ekoki tobima po ete tokende mpe kozwa bibundeli tozonga yango po ete tobunda bibundeli ya solo oyo kolongisaka na ngai kasi tika kozala kotema mabe totikala awa nde lobi soki nzambe ete tokokutana tolanda mozitu nini alobi na bato na ye mpona le 17. Que Dieu bénisse Kabouya l'homme puissant, que Dieu bénisse Kabouya l'homme puissant, que Dieu bénisse Moïse Ngombi Bissep électrique, que Dieu bénisse Pape Dieu directeur recherche stratégique, que Dieu bénisse Sango Mokonzi Parabe Monsieur Babiso, mon ami de tous les temps, Junolo, soit que Dieu bénisse Juka M le number one au de la presse congolaise, pour remettre Angola, no bon dia botard de Bono, et Monsieur Gokomela Bilo, Mamour d'Angola, Mokitena, Florence et Maton de Ande, comme Kabila, mon c'est une vidéo, la Bégo et la Souka, Kabouya Chara Souka, Kabouya Babio Chara vidéo à Souka, mais Oyo Chara Souka, va réclamer la Bible à Souka, le Souka Sarah. Cela veut dire avant la paix, Batoubaï, le Tcha vidéo. Si nous voulons contrôler l'Est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda. Car elle est envahie par les terroristes soutenus par nos voisins. Congolaises et Congolais, membres de la société civile, mouvements citoyens, organisations syndicales, formations politiques et autres forces vives de la nation, levons-nous comme un seul homme sur toute l'étendue de la République à l'initiative du parti Nouvel-Élan d'Adolphe Muzito. Ce jeudi 17 novembre 2022, dans une grande marche de soutien à nos vaillants militaires des FRDC qui sont au front et à nos frères victimes des atrocités de l'agression et exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Trop, c'est trop. Ensemble, on est plus fort. Sauvons notre nation, Tobate Lambo Canabiso. Tuchunge ichieto. Beto tani na boala na beto. Tulamai ditunga dietu. Et Zambé à Pambola. À la prochaine.